Boy bosoto baboy bangongi salon ko salon na cité verte ya mobange ko kamo impact idéologie. Maître Nkulu bourgmestre ya commune ya Selembao a salisaki salon go monene lelo elongo na population ya cité verte. Ya ko kamo ezalinde 50 bacs ya poubelle pe de moto oyo asomba mpona kolongola kape ko boka salite mosika. Botala ndenge cité verte zongenga nyonso oyo à cause ya sensibilisation pe organisation na bango moko. Biso mo tozui penza ba décision na biso ya kosala salongo na place que tous de la gouvernement aya asala te biso mo photo bongisa mboka na biso. Bourgmestre na biso atie biso maboko apesi biso ba pau ba brosse ba brouette yango tozo sala musala tala quartier na biso ndenge comme peto. Ceci la biso ezali ete quartier cité verte ezonga ndenge ezalaki voire même koleka. Yango na moni que nous sommes vraiment mobilisés. Au moni bourgmestre titulaire na bourgmestre adjoint bazali awa na jeunesse ya quartier cité verte tozo sala salongo pona bozongisa quartier na biso ezala vraiment tellement propre. En tout cas tokopesa merci mingi na lingala facile na musala oyo yazo kosala pona ko sensibiliser population mais plus pona kotinda pe mutu na mutu mokolo ya samedi abima na eloko na ya musala entretenir d'abord un devant ndako na ye moko après avoir entretenu ndako na ye na kati pe le pango na ye pe liboso et le pango na ye. Papa bourgmestre maître Nkulu longoni atopesi na yo pe na chef de quartier ya cité verte elongo na population na yango. Ndenge otie ba sinyo ya bavni nyonso ya cité verte po ete mopaya abunga te sala pe bongo pour ba quartier nyonso ya Selembao po match oyo eza kitoko pe ya prolongation et ya sala